C'est déjà créé depuis 1979. Les qualifiés Lombi Malaoka Ndimango vivant jusqu'à présent. Papa Lombi Malaoka Ndimango. Papa Malaoka Ndimango. Lombi Malaoka Ndimango. Donc communément il va dire que c'est Ndimango. Veno na ye Lombi Malaoka. Kombo ya scène zara makanisi na yete. Boulevard oyo tozomona wana place mikiko de komona yango scène. Voilà, nde yango na biso na mikanda tokomaka tokoma parking sendwe toya parking. Non. Bonsoir, très chers internautes de la chaîne YouTube, Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, internautes Nabiso et puis abonnés Nabiso. Tout cas, n'engue bozala vraiment na confiance, toujours confiance que la nabongo ba découverte Nabino, que la nabongo ba émission comme sport, musique, divertissement. Et pourquoi pas aussi na découverte ya kitoko ezaka bongo na chaîne na bino pena bolanda mingi ya biso podcast. En tout cas ndeto senga na bino ka toujours bon continuer toujours s'abonner et puis partager, liker, commentaire na bino surtout dans ce que nous voulons. Donc ma commentaire na bino surtout ezala pena malamu mingi kaka ndenge ezala quand moi votre humble serviteur Watakin 24 le lion de la presse congolaise autrement dit appelé Exode 1414. Et puis na si ma caméra naza toujours na ndeko je sais mungu lisanzami abenga ke bongo mwana changu kaka ndenge zalaka et voilà ba internet na biso nyonso ya chaîne na bino na bakaka ya biso podcast esa yanga ya yo ya biso nyonso bana mboka ba kongomani kaka ndenge zalaka donc to lakisa vraiment mosala et puis to zala uni et ko zapena malamu mingi tongo moni mise côté lio yeba pe ndenge ni ya ko kabola ngona baninga. Il va peine ni commenter pour na ba remarque surtout biso to linga pena ba remarque ça la pena kitoko makasi donc voilà lelo na bongo to sola bongo masolo awa na sendwe donc te ko sola bongo na sendwe esiko ba teka ba mituka toyeba tozwa historique ya sendwe sika ba teka ba mituka est-ce que ba bimisa kombo ya sendwe wana c'est par rapport à Nébateka Bamituka. Tu es déjà quartier moko arrêt moko boye kombo moko ndenge tomona lelo ba ndenge tomona ba pongabi pongabi so totali ezaki na messe moko boye azaki bongo azaki fou et puis anauta bongo commune kin anauta commune kin le toza naza actuellement na commune ya Kinshasa parce que Sendwe c'est quoi ateka mituka eza bongo na commune ya Kinshasa et mutaliboma na nauta kin. Alors tant que prophète moko ya ka autaka bongo na mboka ya États-Unis na koisa bino ane kiminga mela koisa bino et asala campagne d'évangélisation mo ezaka bongo na place wana ya lelo koma bongo arrêt pongabi donc pongabi les kombo ya mutu alors azaki fou tant asala bongo miracle ayaki bongo kobonga alors place wana ba pesa ngo place pongabi alors sembe est-ce que ça pena histoire mo ya bongo yango sikoyo to kiti to sola vraiment na bango moko ba président et puis na batuka bazaka na kati o basala bongo ko pour te kami tuka le to mona bongo ba scène pe comme partout OK na lembo mona pe scène na bango bateka bakar OK pe na OK na kasavu bo pe na scène na bango OK ti pe na ba chango na banjila ba pe na scène na bango donc ne bozo mona a place na telemi donc na sima na nga bakar ezo uta bongo chango donc bakar ezo uta bongo chango ba joesco a na centre ville et puis na loboko na ngai ya mobali commune kin si quoi pour mon bongo sende bakara ngona ba teka bakara jongo skote to sola pena na bango to sola na bango vraiment kombo wana sende wana utela wapi et puis ba difficulté ni bazaka nango awa to kobeta pena masole belé et puis na ngamo na nga ya mobali ya pardon loboko na nga ya mwasi toza bongo na commune Kalamu donc commune Kalamu bozo mona bongo stade 20 wana za bongo stade 20 kaka ndenge zalaka et puis bamituka ndenge zo virer bongo bazo kende bongo victoire et liboso kuna na sima ya ndeko José bozo mona bongo et si quoi pas zo la bino bilili bazo kende juste na pongabi et puis misusu bazo continuer bongo vers 24 donc boulevard Triomphal mais actuellement toza bongo na boulevard Lumumba et puis église bozo mona wana
toujours na ndeko na nsima ndeko Josué wana église ya Sony Kafuta Rockman que je salue à Passa RTA donc église ya Sony Kafuta o bozomona wana ndeko Josué zongo pena bien bamona ngo zongo pena bien merci pour na ba image donc bozomona bongo église ya Sony Kafuta Rockman j'ai lu la histoire ya pasteur Sony oui makambo leka pe na église oyo moye tolobela yango là parce que toye vraiment mingi wana te car ndenge ezalaka donc et puis voilà o bozomona ba mituka ndenge ezomata bongo bazokende pe zigida bazokende zigida bazokende zando bazokende pe ville kaka ndenge ezala nene bisa bino kaka toujours bo continuer toujours ko partager ko liker ko zapena malamu mingi voilà na kitisko wana tosola siko to pendant teke to beta lisolo ba expliquer biso scène a évoluer ndenge nini te bakaka ngana bino toujours lisolo ko la liso. Merci, on se touche juste après. Merci. Oeza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na sekoli. Alors, chers internautes, en tout cas, téléspectateurs et puis téléspectatrices, et en tout cas, nous avons découverte de Kitoko Makas à la chaîne Abino et nous avons la chaîne Zayanga et il y a Bissonio sur Congo Manikaka. Donc voilà. Et bon, on a eu bon Libanda qui peut une explication. Topé Koyeba, Koyeba, Moussala Nini Oyo. Ko sala a pena na scène de ko zape bongo historique et puis ba difficulté ni ba kuta na rango et puis nenge to kaka na mato ya batu donc to ko sola ngo bongo na l'un des responsables il y a place to zali place scène de to ba scène de banda anenini scène de za combo ya quartier to bango mo kaka ba tia yango to ko bango à travers il y a des responsables oyo baza bon awa na place tozali car ndengeza ndena ba toujours continuer toujours à partager liker et à s'abonner aussi ba commentaire na bino pe ko za pena malamu mingi voilà nazana papa na biso to sola pesa biso ba détail belé ya place C2. Bonjour chef. Ah bonjour papa. Boni ba santé. Non na ngolanda mais ça va. Malgré Jésus kende ba nenge moko mais nzamba zo batela toujours te nyonso ko salema ata bat bazo za gouverner mais bimi mais toujours tout vivre na grâce à Nzamba. OK, merci beaucoup toujours na grâce à Nzamba. Merci chef au la caméra d'abord on s'est présenté combo et puis na scène de aux anani parce que ko ça l'interview na bat basé belé mais présenter biso l'un des papas bosala na interview bon je sais pas ce qui papa zanani awa na place scène de kozala malamu mingi. Merci beaucoup nganaza kombo na tout d'abord monsieur Thomas Nalumbo naza vice-président à parking scène donc naza responsable après président moi je suis le vice-président à parking scène mais on a mon conjoint lui que notre sala interview. Ah, ok, voilà donc papa Nabiso Thomas Azabongo est vice-président awa na parking ya Sende. Merci vice-président en tout cas on a dit que na Sende awa aujourd'hui na temps au milieu vraiment na Sende. Alors avant to kotana ba détail mususu d'abord ya ko betela biso nanu les solo moi mukie ya Sende to ibana Sende banda anenini et puis comment ya Sende et utawapi. Merci beaucoup, Moussa Kodé. C'est nous a créé depuis 1979. Ça les canisi à monsieur Lombi Malao Kandima Ngondo. Ça vivant jusqu'à présent. Papa Lombi Malao Kandima Ngondo. Papa Malao Kandima Ngondo. Lombi Malao Kandima Ngondo. Donc communément il y a une personne comme Ndima Ngondo. Vrai nom na ye, ça dit Lombi Malaoka. Alors il y a des gens qui ont ça la parking Sende azara cofondateur Sengo Adula Akufa ndenge vengwaka ici Akufa tika biso le tutika pour le moment fondateur Lombi ozali en vie autaka na njili pa na ye papa boti na ye mais là comme na bandane et pas na ye mais awande
eza likanisi ya banaka kosala parking sendwe depuis 1979 nde azwi likanisi ya kosala sendwe na moni otuni motu na nkombo ya sendwe soki euta wapi nkombo ya sendwe ezalaka makanisi na ye te boulevard oyo tozomona wana mpasi mituka ezokoleka nde nkombo na yango sendwe voilà nde yango wana biso na mikanda tokomaka tokoma parking sendwe toya parking sendwe parce que toya placé na boulevard sendwe mais sur croisement bokasa oyo elekoma lwambo makiadi avenue zo mashuki na marché central nde yango wana azwa likanisi ya kosala parking sendwe na rompo awa ezalaka mai ezalaka matiti yaka zamba nde yayaka donc expose mituka au fur et à mesure tokoba mina koexpliquer yo point comment il est au ezali. OK. Merci donc tout le papa na biso wana yepe azaka pe na mutuka na ye abanda pe koteka tango ba longoli ba matisi ndolo bike a gizamba basali mosala ya kosala bo ya kotia bongo propriété a na place sendwe yepe azaki na ba mituka na ye. Oui papa lombi ya bane kene poto kosoma mituka na ye. Iya bane kosoma mituka ya ye moko parti ya poto. Wana awa oyibi na kisasa na cadre qui cherche bato bana ko bimisa zelo. Bato bimisa zelo zana po kuna kaka nde mutu mo espace monaka nde kaka utile njili likanisi kaka ayiko placer mutuka awa etekami. Amoni kwango komi kwema stratégique. Nde komo yana komi na mbele. Ti pene ne mokili pe évoluer. Bato komo ya mituka pene ba komo ya awa. Par là pour no bakina historique no parking sendwe eza parking eza numéro 1 na vente ba véhicule. Parking sendwe le parking numéro 1 na vente ba véhicule awa na ville de Kinshasa. Zomo akinde ya ngwana ta machaka mituka awa ta mituka etekami nde bato pe comme que non comme quoi stratégique comme ni bato comme ko yape ebele nani to koma pe ebele na biso pe nani to yape awa les choses. OK. Merci vice-président Thomas. Maintenant bamituka oyo ndenge yaka eza na mutu azoya na mutuka na ye moko akuta na bino après tuzu mutuka ne moko to eza na mutu moko azuba mituka nyonso apesi boye awa ezalaka na ndenge nini bete biso na lisolo na kina no tozonga no sima pondere makambo ya sendo ngo to beti yango me tusukisi yango to sukisi yango te tozokenda ngo balé na lingaki to beta pour nini pe ekoma po lelo na koma vice président tozala awa wana to koya oui oko continuer ngo ezala na bala mingi po continuer yango nanu po pona bosali malamu ya émission. Tango nde na au début ezalaka parking sendwe oyo ndeko fondateur no malaoka asalaka nde kovanda tango bandeko baye kokoma ebele makanisi ye kokoma ekobakisama nde na 1993 ekobaki no te faut tosala ekoma association parce que il y a une différence entre une parking seulement et une association. Dès le oyo comment Arvo Sendwe, association des revendeurs de véhicules d'occasion à Sendwe. Arvo Sendwe. Donc les mikanda na biso nyonso pas de tamulaka na informer mo sakoli biso na personnalité juridique. Arvo Sendwe na personnalité juridique pe ils ont publié dans le journal officiel promulgué par le chef de l'État. Ils ont mis Kandawana. Tant que ils ont trophée moi na mboka, avant sendo ils ont trophée moi na mboka. Avant sendo ils ont trophée moi na mboka. Ils ont mon des associations il y a mon nene, on a été aux jours à moi mukisima au comprendre. Pona mutuna otuna kinga pona répondre on bala mona bala yango. Nde tango to sali association mituka ozomona awa mituka za ya pour le maison mituka ya monsieur Lombité mituka za ya mutu na mutu eza une association zo englobé 126 membres 126 membres na 126 membres wana chaque membre azana ba partenaire na ye obazo pese mituka usu bazana ba kokia zo soma mituka na ye nde ya moni
parking sendo ndenge c'est biso awa et to fandi awa pour yo poser makanisi ya ya otala biso. OK. Merci beaucoup. Maintenant vice-président tomoni bureau vraiment ezali bureau pena ya pour vendre makasi tomoni comme vous monsieur le vice-président Papa Thomas et tomoni président et puis tomoni disciplinaire azana et puis ba secrétaire tout ndé kaka bureau vraiment ezalaka. Et maintenant pour na koma ba place wana ezalaka neni bosalaka vote puis ezalaka batalika qui ancienneté. Non, biso to travailler na ancienneté té. On doit avoir démocrate vraiment. Vote ça la maka voter président. Tu dois voter président. Il a un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Le président doit reconstituer bureau où il a travaillé na yango. Les soit constitué bureau a présenté en assemblée générale et assemblée générale et approuvé les malamoko. Boji PV wana côté on a ministère de la justice comme ton personnalité juridique ba approuvé yango les boji avant les mandats pendant au la mandat. Voilà. Donc on passe par élection. Ils avaient par élection, par ancienneté par Papa Thomas le rôle ya zadoyen topé le roi rumeli awa et il faut à la place wana. Té. Ils a élection tout ça élection celui va voter. De par là tu évolueras beaucoup. OK. Merci bien ba téléspectateurs et puis ba téléspectatrices en tout cas boyoki moi ndenge Papa Thomas tu peux ça biso pena toujours explication sur Sendwe en tout cas ça pena malamu tozo ko ba peka na donc ba question yanga ba réponse ya vice-président Papa na biso Thomas Papa Thomas d'abord avant to kota su na muzindo mususu question ko kimangai d'abord ba difficulté ni mozaka nango awa parking ya Sendwe awa ba difficulté ça énorme hein? La difficulté est énorme. Au monde que toujours bundami dans l'état situé c'est que maïton d'aramingi. Je te fous à la taxe. Tu as pena redevable dans le gouvernement. Tu fous à la taxe nions au l'état à senga. Des fois bambou les obètes à bakami zo kota maï. OK, ça manque à gagner au gouvernement. Ce qui peut te longo à wape. Ils ont manque à gagner mon côté dans le gouvernement. Donc on sait que les femmes balamiques te komaka ba ménager biso esika oyo na ba inondation oyo comme la biso wana maya kala mo dérange biso. Voilà, dernièrement ba to tia so poubelle mo nene awa. Presque ba membre belé ba komaki malade. Ba difficulté za mo makasi belé. L'état bazarane ngano te. L'état a sengaka oyo yaye te solaka na l'état to futaka on solo ya l'état on dirait l'état na part na ye après ça biso moko na gouvernement et aussi koleka eza kutu na service moko babimaka dans hôtel de ville batakin service à l'époque ezaki ministre Mbokoso na transport ayaki ofu ba ménager sika oyo banaya kozwa biso mbongo. Papa je suis rappelé tout na mutuna yenu basakoli. Avant locataire akota randa ko na yo. Yo faut ça, il faut to randa ko na yo. Mais biso ay comme qui inverse. Ba comme ko za biso mbongo, o ba ko bongo biso sika, mais til lo ba bongo sa pe sika te, mais tu futa ka mbongo kaka. Eza difficulté mon ntoza na yango. Donc faut pas senir la sika oyo. Assainissement malamu tout le monde a mikini biso poto to mboka biso ya Afrika bako ya sika o bako juste ba dalet moko mituka zo vendre sika ya malamu ils bien sécurisé ils ont malamu mais exemple pour intérêt ya mboka voilà pas ma difficulté tout ça na yango peut tout travailler sous le soleil quand tu tonga sika a babi to ko tonga andirte to senga tout ça même conteneur mais ba pesa toujours ba refi on tu travailler sous le soleil. Et ma bureau tangi wala so ki omna ka ba parasoleil pena ko kimaka kamoi. Voilà parmi ma difficulté énorme au tout ça yango ici ka oyango wana. OK. Merci dernièrement tout ko bodé to mona ba étendre ki ba chaîne mususu mona tanga compositeur et puis vous la mo betara makasi ba mituka ndeka izaka boye vous le betama kasi pena et banarba air moko je crois si je me trompe pas 12h 15h comme ça ba mi tout kabeli ton nom na maya kalamu ba non
et après bon ba précaution ni bozwaka nde yango na toyebisa yo biso tozofuta taxe na l'état eza lokola locataire otie na ndako esengeli azala kimia po alala mpe pongi ya kimia mais c'est comme si nabi l'état apesa biso mokongo soki okozwa ntan mosakoli otala meme rivière kalamu eza ndenge ezalaka kala te na kala rivière kalamu ezalaka na babordure moko pembeni mai ezalaka mpena encadre ti ezokende elo rivière emata boye te na problème ya kirage somoni baimondisi ebele etondi na mai kuna do mai wana soki etondi nyonso ekesopana na balabala ekebima awa nde osika omonaki mituka ekomi kotepatepa na mbula mosuku olobi susu wana omonaka meme kuna pa SNEL ezali kuna na SNEL mai etondaka mingi nyonso wana parce que kalamu soki atondi mingi azokoka soki okende te parce que aza soigné te akopesa retour nde parmi badifficulté na yebiso ya makasi yango wana ata na ngambu kuna soki okende kotala basango na biso bandeko na biso bakatolike batongi mire monene kuna mais soki okeza ya kobukana eloko ebuki yango eza mai ntango mai atondaki mai basalaka ne résistance te nde mai apusaki mire wana ekoyaki ya kokoya donc soki l'état akozwa soin ya kolandela tirage ya kalamu mpe kobongisa biso esika oyo ekozala malamu mingi eza mpona intérêt ya mboka. Ok, merci bien président vice-président Thomas. Maintenant ndesi bato misusu tomonaka na mosika aza na mutuka na ye azomona te ndenge nini akoya nango awa place tozali awa na sende atia yango bana kotekama akoki kosala ndenge nini to mpe bosalaka ndenge nini de fait soki aza na mutuka na ye bamosusu bayaka aye kosollicite na bureau ke naza na mutuka na ngai ya koteka nde yango na préféré na expose yango awa soki ake na bureau bakoexplike ye bacondition nini basalaka mpona koexpose mutuka awa donc moya koloba ngo na etando eza te donc oye kaka na place yango bokosola bureau est vraiment un vanda effectif en tout cas sur la peine bien et cause la peine malamingue vice-président Thomas est-ce que la différence est allée d'Europe neto ka mutuka d'Europe et puis na ba mituka ezo ta bongo ba Dubaï différence est allée na ba prix peto vous avez ngona bon communément le coût ya tibaka ke yango biso au moniteur on a bino biso eza et comment parking esende timiza arvo sendwe na arvo sendwe donc association des revendeurs de véhicules d'occasion l'occasion ça veut dire ba véhicules utilisés en Europe na Asie na Dubaï na Japon ne yango ne yaka bon lelo ekoma mingi mutuka nyonso oyo zake ye euti Dubaï euti Europe la majorité tellement combo wana ya Europe ekota kaka toloba kaka eza occasion d'Europe eza occasion ok na nitu comme sous eutaka Europe eutaka Canada eutaka États-Unis eutaka Dubaï eutaka pe Japon eyaka mbala moko mais communément la ville de Kinshasa tobenga kaka eza d'Europe voilà le mot d'Europe comment englober eza lokola na saloma ki songi parking ebele yo monaka na ville de Kinshasa oyo sendo aboti peut-être okutuna mutuna non mais ngana teka ki songi nana bango no so alongi na ndako yoko ngana teka na sendo na teka na sendo la réalité teka na sendo merci pour ça to ke peka place wala et maintenant ndebo mona ngopo njili pelelo a koma pe na sendo na toke na Kasavubu baza na sendo na bango zona ki totango te parce que bazara déjà la sendo na bango ya c'est mer toke pe na ba limité Kasavubu awa to mona la sendo na bango c'est to mona ngo ndengwana et ça la bino pendeni moi zou apeza la place wana donc quelque part tokoseka moke omoni animateur moko ya musique aloba vous ça la photocopie mukanda na ngai donc bus bango ne bayebi que ça veut dire ils ont démontré force que non c'est une maison mère
Donc yango zo démontrer force ya sendo que non makanisi nyonso o nyonso wana euta na sendo. Lorsque bango bazoba ke bakoma na ba sendo na bango, est-ce que place bango ba exposer mituka na bango? Boulevard sendo eza wana? Biso tout ça exposé parce que nous avons boulevard sendo ezali. Mais bango est-ce que ne bazoba ndenge wana? Bana boulevard sendo. Ça veut dire ils ont travaillé na photocopier mukana na biso. Pour la jalousie vraiment bon jalousie non mais t'as aussi peu moi mbanda. Moi mbanda moi muteme comme moi passe mais c'est que vrai aussi na espace tozana yango sur ba pesi biso bituka nyonso tout ça yango awa c'est pratiquement impossible. L'espace où l'état pesa biso na limite où l'état sous la biso. Ce qui te bazu bituka nyonso vide qui ça ba ya na yango awa et ko kapete donc yango na ata na zando munene ezalaka zikida ezali gambele ezali marché liberté ezali donc biso tozali zando ya munene nde bazikida ezali bagambele ezali wenza bayaka ezali nyonso yaka bamarché kaka yo kwa soki bazi bato nyonso bankombe mpona nini bazwaki likanisa kosala marché liberté kome mpona nini gouverneur Gentini Ngobila Mbaka auti kosala asala pour marché comme en étage ndeko bazotongela biso wana parce que non quantité ya batu o bazokoteka na capacité d'accueil wana comme ki mokende on préféré basala une marché en étage biso parce que l'état par exemple à mettre ba moyen asali biso de tout monde à Dubaï ba otana mituka na nous sommes superposés ils ont matapinda wana marché ko za la mort comme tant que dans un espace à boina nous ne bande ko sengeli pe ba débris allez-y comprendre aussi que non moto mutalo kaka ko ngapona mais par rapport à wana pe vente pe ça le quoi moi ko boiter oui comprendre que si concurrence est côté déjà faut bongama pour ça pena mutsalo alungu ko pena libende sendo. Mais oui, ils qui bon mais les batu wana pe bande comme susu ba comment on sala moi promotion ya mabe pour na scène. OK ba uta awa. La majorité ba uta awa. Et ba comment ça moi promotion on a scène scène sala mutu ate. Pe membre ne pas aba uta njili te. Pe comment ba ka caméra scène ba sala on njili. Est-ce que la njili zina fabrication ya mitu keza kuna? Exact. Bana tiango bosalo aussi de l'enjiloise voilà pone bango ba gagner ka moi monopole nous comment ko diaboliser comme wana mais toujours bundaka malema ndeko ba une introduction na biso que non bien c'est ça makana ngolo nzambe ka. OK merci vice-président Thomas Tobanis ko kota moi muke tozali ba question yanga mituna yangai la réponse yangai voilà président Thomas bisonde tozwaka basango libanda tomema ngo epai na lokwa bato lokwa bino toyokaka ki na sendo awa so mutu ye kotika mutuka na ye alors komaka mpe bashumi supe mona location mutu akozala ta mosu na besoin luwango akende fête de mariage akende kosala bacourse mo boye eza ya koteka me awa mpe bobimisi yango sans ke mpona ngo ayeba. Merci beaucoup. La pratique wana soki na lobi non eza mabe mais soki toyoki yango monaki ntango yo mona okuti biso structure malgré tout na se ya moi okuti mesa ya discipline ezali mesa ya président ezali secrétaire ezali mesa vice président ezali voilà soki eloko ndenge wana esalami que muta louer c'est mutuka ya mutu sans consentement ya kolo mutuka et que kolo mutuka ay ko funda mutu wana to ko sanctionner nous avons toujours un règlement d'ordre na statut où ils allaient vraiment légaliser na si uza musakoli otambula akota kabisika ebele pour ba pesa bino personnalité juridique c'est des faut un règlement na statut où ba juriste ba tangi ba comprendre ba corriger ndé bo légaliser yango ndé pour appeler ça bino pourcentage juridique ça ba acrobatie belé de par là la carte ya organisation na biso ce qui to yoki oluwesa ki mutuka ya moto ko le mutu ay ko funda yo en soi za ko yiba ki mutuka na illégalement
utilisant illégalement, ça veut dire qu'on a sanctionné. Allez, mutuana peut savoir que non, ils ont abusé. Azan a plein droit le capé. Revendeur mon sous soit confié mutuka na ye. Azan libre. Azan libre. Tu as capé ah na scène ah mon ami zalaka trop. Na ko limbola mon ama. Na yo ki bien te? Na yo ka na scène ah pe mon ami zalaka trop. Yo so mona. Mon ami zalaka trop. Kisi fait dans un film depuis Turquie abay pena selon le président Thomas Ndengo, vice-président Thomas Ndengo qui na scène matite za ngati. Vrai ou faux? Est-ce que l'église nganga za la raté? Président réponse c'est sexy makasi vraiment. L'église nganga za la raté? Est-ce que nganga tanga koma nzambe te? Malgré tout mituna ya yobi ya ngai. Nga pe na tempo mutuna. Na église est-ce que nganga sambela raté? Parmi mituna na tuna wana. Te nganga ne pas osambela. Nganga ne pas osambela. OK. Le lengi obota mane ko kolibo elelo. Ce rappela mutima zo ganga na balaba ki nga sa rambo akisi. Tozaka batu ba monaka. Bon. Pratique on appelle yo quand batu akisi mais nga na mona mutakisi on te pour awana sende mana mona mutana fa $1 million. Penga na benga rabo na lubaka kisi arme va faible. Ndasimba kiza faible. Muta espera kana nzambe ka o réussir à ozwa. Parce que ozo pas Satan nzamba sana yango. So ko ngwa kisi kwa. So mutu wana o bisaki yepa monaka. Ndeko wana obi ndeko Philippe. Tango ayebisa ko lisolo wana ke tuna vice président Thomas que non, yo ka vona wana kisi za makasi. C'est qu'il n'y aura pas d'existence en Zambé. Musakolingai na esperaka na Nzambe na koyaka na kisi te. Que non ba vanti mususu pe les canapés na nzela pe ya molili. Ba vanti mo bien te client pe na ye pe na atali pe ne logo ya o ya ngote mais ba kotika elo mo boye po elo ngaka. En tout cas ndeka na Londres mnamona keno basali kiti ba sorcier. On a vu des kits na mona kiti ba sorcier. Vice président pas la musicien. Waouh. Ça veut dire mona na Londres ba sorcier ba sali kiti na bango ba zo sepela. Mais ana kisasa na mona kiti ba sorcier te. N'a pas appareil détectrice te na détecter que oyo ndoki nga mona kana tongo to kutenika awa pe na poka muna mutake na ndako na ye. Teto ke na ndako. Ndamuda abi wake saka na ndako na ye. To ni tira na tongo ndamuda bina bana ka journée. Oya salarié mta yebi. Donc kisi wana monde kisi ya monde moko ya terrain zo manga terrain mo ya glissa. Terrain zo manga ya glissa. Mais na ça au glissa to glissa mais il y a terrain mo glissa ya moi un peu difficile. Okay. Vous imaginez même na justice. Ba sam sa kindoki na passe batina bango na ba chef coutumier na monaka. Lorsque justice ya mboka il y a difficulté ya kosambisa makamba kindoki. Bon, un simple vice-président de l'association, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire que bien. C'est un des conflits, il y a pas bango. Attends, la ministre depuis Istanbul, donc voilà. Donc, on a vu depuis Istanbul. Le fils du président Thomas, il y a déjà beaucoup de donc bon comprendre hein, donc le président en plein service tu as place dans la compagnie na bango donc comprendre ba geste et tout et ça ba rigueur donc voilà vice-président Thomas botepe mutuka botangi yango mituka correct puis tant bozwa ba mituka ko na parking 2 ou 3 ezangi déjà il comment payer na scène. Pardon, je n'ai pas bien compris la question. Bah mituka ndenge zabu na mitu to za na mitu to za l'émission. Mituka ko ata mususu botanga ki yango 70. Maintenant, pour que kota na ba parking nango avant kende botanga yango pe non? Avec kota nango botanga yango. OK. Avec pe na parking bo rekonta yango lisusu. Alors déjà beaucoup tana pe que non, moi manka mon pe ba ka rekoti. Bon lokola chaque mutu azaka libre ndelo ba ki ya mutuka za mituka za gérer sous la société.
eza gérer la situation na moi boye ndenge boye mais na mutu aza libre ya mutuka oyo bapesi ateka to mutuka na ya koteka ye mutu ayebi mpasi akeke kolalisa mutuka na ye mais na moi boye keke awa bayiba biso mutuka nana ya arriva te donc plainte wana ne ya te plainte wana awa ke na moi bayibi mutuka awa na parking nana ekoma te mais tentative mo pe ya pété ba criminel ba koti pe na ba moi boye moi lo mo ba criminel ba koti la biso na ba arme non mais ba criminel ba ko zwa yo na loyenge ke toke ko somba mutuka oyo toke meka toke koma kuna et comme une autre chose wana ya arriva kambale pele ya auto senga kana ba membre to na bandiko bazo kolanda tango za na mutuka ya koteka tango ke koteka yango ke na objectif ya koteka mutuka kolanda ba futilité te o ba somela nga bière o ba somela nga ibo ni biloko wana mute komaka place makame bandaka yango wana tango yozo wela komela bango bazo piéger plan na bango wana komaka mbalebele mituka bele msupe kenda ibunga imo na société kenda pe okay auto ke meka melana no mwa bière pe ko meka bo mtuka keke libela ndeto mona ka baba na moto mona ba droguer ye en tout cas ya arriva wana ya arriva les mbalebele donc awa mutu na mutuka contact ba contact nango ba contact nango ezalaka donc ne ba mnoka ka bo comprendre donc vice président Thomas na limo ya travail maintenant ba contact ya ba mituka oyo ezalaka pa na bango wa chauffeur to ba otika ngo na bureau chaque mutu azo gérer mutuka na mais d'habitude na ba mo ezalaka ba portier ya mituka ben na na 5 véhicules na kotika yango wana mais na tous les contacts na tia na mutuka moko pe pour le moment mituka déplacer la société ndo moni abo evana ila la awa il déplacer la société ila la kaka ando moni oh oui mais que na parking ila la kaka que ne soit pas moté le bala oké na moko na kenela okena ondako ndikana na moko na okena ondako nde musala pe na moko na omela la majorité ya mituka ila la awa tikala awa nde yango moni ba mbula mba ilonda so abutu yango to akasibi na ba kaneti okuta ba mituka ekoti mai mais assurance ni boza na ba mituka ila la ka ba mituka oyo mona ba mituka cher eza ba mituka kitoko eza place ila la peka l'État congolais quand même a assuré sécurité. Pour la police sécuriser la population et c'est bien. Tout ça na souci avec la police zawana les bango ba et d'Arabie na pona ko sécuriser mituka oyo. Mais le tomoni tebi que non mboka surtout awa na ville ya Kinshasa bano to benga bango ben civique ba kuluna ba mabanga mende ba bambaka ba ko eta mususu bana ba rumbuna bana zona kini bazoka na te ba kitibo ba luma mabanga moi ta mususu par plus pe ko panzana ba verre pe ko panzana ba ebi ke biso to kota makambo na bango te toza a politique to ki para makambo na bango te soki ba bundi kuna c'est rare ba comme pas une seule fois na mona ka para pisa mutu ke pandana ka ezala côté kuna likolo côté ya boulevard ce qui peut libange routaka peut-être ba bambaka ou bien ekoza pe ezaki na makadam et sauter mais quand les autres makomba kuluna wana ke ba ko bunda awa ba bunda kuluna te donc mituka elala awa mais ba vola biloko mike ndeza ka ebele na mituka so tirer attention sali butamboli bokomona mituka nyonso eza awa baretroviseur tolongola yango baclientant tolongola bainsigne ya tolongola mpona permettre biso bandeko ndenge bayaka koyiba bilo ya mike wana e tolongolaka so moto alingi asomba tozongisili biloko wana. Ok, merci vice-président. Tout ça peut na place ya musala et tout ça peut tant que cela peut na ba ndeko mususu kaka ndenge za mais toujours continuer toujours na vice-président. Merci. Ok. Donc voilà, toujours continuer toujours na vice-président papa na biso Thomas vice-président. Oui. To côté ce qu'on a ki yomoko. Na ki yomona. Depuis bana cop A na CNV. Mauvais souvenir aux armes na kopo to pe li kamni na yela kayo bi ani netindanga na teka mituka na scène. Mauvais souvenir
ça pena mingi te mais mauvais souvenir quand micro ba fantasy. Ah non. Fantasy. Ya mauvais souvenir. Mauvais souvenir ya ngwana. Na ba difficulté ko da la ta ki moi soin. Comme ay ko tan doit comme poto ma ko ta ezate. Ya passe. Donc il arrivera à place au tovani to vanda boyete. To vanda boyete. Il arrivera pena. Ba bidon tellement la vie de Guinée ça mutine ça comme na melaka mai ya régie des autres. OK, tu sais pipi ça régie des autres mais ba produit son mai ya qualité. Trop ami comme la mai ya molangi. Allez, tu sais pena culture ya ko protéger molangi yango te boire passer par là. Sur les toni ko ta biso awa donc. Boko ya awa premier molangi mai bonyata ezate. Mais ba souvenir bolamu les habits parce que quand ça mingi na ta mingi souvenir ma be ko zanga te minga tellement na chrétien na tela mingi c'est qui est positif de on se comme la ngana mona za para intérêt ya nzambe ça m'a permettre comme wana pona l'OBP ça peut-être les sona tambola ndemi malamu le prochain nzambe. OK, merci vice-président Thomas. Ba mécanicien otozo mona awa baza engagé awa to bazo talibanda de ba kolomi to ka bazo benga bango ba yo sa misala. OK, biso awa za pena garage te kuto interdisaka mécanicien aya ko bongisa mutuka awa. Ce qui mutuka ni ko en panne faut que na garage. Ba mécanicien ozo mona wana. Ce ko tayi na mukanda mo to komaka wana to benyo acte de vente to komaka. Cette véhicule est venu à l'état où il se trouve bien connu de l'acheter après essai sur les routes. Ne yango wana ba lobaka on a sel ba tenga mutuka ya mabe. Ne yango to ejaka mingi po somba mutuka na yo. Yakana technicien na yo mécanicien na yo boso atala mutuka na yo ya malamu comme ça toso alibela tant marché ko salema et comme teke o bateke nga mutuka ya mabe nde usika umuna ba présence ba mécanicien zo mona wana baza mingi na ba kuba yena ba acheteur nde bazo tala mituka te ba mécanicien la ta télé baza ba télé ba comme so la na se atala mutuka wana soki za malamu so ebisi patron de bayena et que non somba ce que somba pété on somba pété. OK, voilà. Merci président donc te écouter place ya Moussala et puis en plein service donc tout moi jende bazo benga trop donc tout sikapé président azonga bongo na bureau vice-président ba ndenge nini pe ya ko bongo sa makambo ko za pena bien mais mutuna ya suka te pona libela parce que tokoyaka tokutanaka tout ça ba na nzambe et soki yeso azongite to mona le vice-président Thomas motuna nanga ya suka poto tukabwana toza pe bandiko mususu ozonga pe na bureau sala bon musala motuna nanga eza vice-président ndenge batu ba pensaka ndenge balobaka ki non sende kuna ba jema be sala maka oketika mutuka na yo komina ba location ça que kolonango ayeba et puis batama be ba ya kuna trop sende kuna matiti eza kuna malgré vice-président Thomas Kimiango logo akaka ba kisa musicien malgré Kimiango uta la caméra et puis bato bazana besoin ya koya otika ba mituko na bango awa message no ko lancer na bandeko ba memaka bongo ba témoignage ya mabe ya sende. Ah merci beaucoup papa Bosakoli ezake bukile lo bakaka mabe même Yesu kutu objet toujours pour adorer même na mboka na ye bato balobaka mabe ngana osenga na bango bandeko bana mituka ba pesa confiance na ba membre ya sendwe so aboni ke membre peut-être akozala akwabise pona ye aya na bureau akutana na titulaire na ngai le président Boki Joachim aza un peu empêché yango na délégué ngai ta kutena ngai moko vice président Thomas Nalumbu aye to ko guider ye lolenge ya ko protéger mutuka na ye abanga te que soit qualité ya mutuka na ye abanga te akozala décider OK donc ba continuer ba ko soma mutuka oyebi ke tango ba menacer ki biso awa balobaki ete président de la République papa Tshisekedi véhicule liboso somba yango awa. Ah bon? Asomba véhicule na liboso awa asi siso totangi bakonzi bongo papa Tshisekedi papa ya président
asowa motuka asowa motuka nde yango wana. Donc, c'est que bakonzi bayaka ebele. Ok, merci bien. Donc, tozonga lisusu to sur la PK tozonga lisusu ne la bien na bino to sur la vice-président Thomas. Mama solo misusu oyo boyo quitter donc boyo kango sur la prochaine numéro ko za madame parce que to écoute en plein service alors ça pena mosala mais aboyi ko négliger biso te topé ko négliger binoté ba téléspectateurs ba o bazola na biso y a vandi momuke aso na biso donc toujours continuer et puis na bande ko mususu ko za malama pour l'instant tout ce qui est présent à qui ne ça na biso pe to ça pe musala en tout cas na remercier bino na ya biso TV ezala mbala ya liboso te ezala pe mbala ya suka pe te boyaka ntango posa mituna ezali pomo mituka ondile yoto soli kutu te nde tokosola na mokolo mosusu vima tokokontinue kosola. Merci beaucoup, c'est tout juste après. Merci. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esensiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye. Donc voilà bon ndenge vice-président Thomas a bongo ko expliquer biso malgré lobby pena makambo mingi te c'est parce que en plein service et puis batebele bazo luka bazo benga yango mais ki ko pesa kaka ba nina mike en tout cas nayebi ke boko landa yango vraiment belé na liboso ba itanda ike na bino et ko pena mala mingi voilà ndenge uti ko surtout ba point oyo na kangi pena mingi et ça qui non et bazana bango na sécurité insécurité ezate c'est parce que ba mituka na bango ndenge kaka yelaka ezonga nengwana pe ya molamu sous c'est ça que ba mituka ngo kutu et kenda te na ba parking ilala kaka awa na tongo ba pesi mongo pa bato bandeko basokola mituka basokoli yango kolongola bongo ba poussière ya bozomona toujours mituka ils toujours na bamituka oza presque ils toujours na qualité mo kitoko et puis propriété zali mais mabe ça que fulu oyo batela bango wana izo sunga bango vraiment te fulu wana izo sala pena bien te yango papa na biso Thomas otiko ba non bande ke belé kutu basala ba ute bongo ko pena bokona ba malaria topé ba typhoïde et puis mai oyo bozomona mai ya kalamu oyo nde kaka papa so Thomas otukoloba rivière ya kalamu oyo donc soki mvula ebeti ndeko chose la ngamo vraiment soki mvula ebeti ezalaka vraiment ngam mona kei siko bozomona bongo église ya pasteur biso Soni Kafuta mona ngam kuna kei awa pe lisusu okomona bongo akotisi bongo mai ya kosakana te die bon to ekutu vraiment na saison sèche et vous la maison betali susute parce que tout abongo na elanga awa soki mvula pene beti maya kalambo zo mona bongo ndaza okita se bongo akotaka awa bomona to laksa bino na baitando ekie ba mituka elongwa pena place telemi wana eketi na mai izo tepa kaka alors ndenge to mona pe place so bateka bongo ba mituka na ba pays étranger et zaka bongo toujours na bopeto donc koyeba pe comment ko bongo sa place wana parce que bazana bazo vivre bazo pe koyoka bongo ba mauvaise odeur et ko sala vraiment bien te sungara te pe sa bongo bokono mais tozo mona sikoyo mais à place na biso moko na parking ya Sendwe en tout cas propriété za vraiment te bazo senga kaka pe ko ba mesana ko senga ndenge za la kaka ko sala boye en tout cas ceux qui va réaliser ngo et ko za pena malamu et puis awa na kata Sendwe to moni vraiment baza vraiment
na ba norme baza vraiment ba norme et puis ko banga te so ko tika mutuka na banga kute ko no ko sa sonné ko sa sani non et ko sala mabete to pe ko bunga pete mais bloka mi kemike ka ndenge vice présentement odi ko loba mon atam suba rétroviseur ezate mon baveur ezate mais o mutuka pene bunga non wana moi ba ke ko sala ngo ailleurs ndenge vice président oti bongo ko expliquer biso donc to yaki vraiment a lelo ko beta penali solo ya scène de pas misipe banebele ndi na beka na lemba ba scène na bango kasavubu barumbu dans partout na 24 communes mais scène est vraiment numéro 1 ba vente mituka na wana ville ya Kinshasa donc toyebi yango scène neza numéro 1 yango to kitaki awa tout sur la tube moi historique qui est à CN2 mais à la prochaine numéro to kozonga lisusu to kota suna ba détail mususu et ko zapena mala mingi de YouTube ça bino kara toujours et beau partager beau liker beau s'abonner et ko zala vraiment mala mingi ko sala bongo ba traiter ko bongo sa bongo place oyo tozali rivière Kalamu rivière Kalamu ko bongo seron ko landela ngo ko zapena bien pour que bandeko bano ko vivre na ndenge mo pe ya bien ko bazala te na ndenge santé on to beta pena c'était na gouvernement na biso ya sika oyo ko landela pena ko zala bien surtout mingi na excellence papa na biso Daniel Bomba yebonga za bongo nouveau gouverneur ya ville province à Kinshasa en tout cas ko landela ngo na ebité soki ya kopesa nini bopeto soki pe nini bopeto na ebité o nini excellence Daniel Bomba gouverneur na biso ya sika nini akopesa a na Kinshasa pour que kin ezonga pe la belle ndenge zalaka à l'époque et ko zala pena malamu donc ba congolais to ba kinois ba tombele bongo soyez les bienvenus et puis ba bonne chance et ko zala pena malamu mingi ko bongo sa place et ko zala bien toujours lisu likola lisu merci. Voilà, très chantonne cette chaîne YouTube, il y a biso podcast en tout cas vous allez bongo et tout le cool bosso ba itanolika na bino ko na bongo découverte na parking ya Sendwe et ko beta pena masolo ko expliquer vraiment et puis ndenge batu bakanisa ka Sendwe za ka so ba ndenge nini yango to kitaki sur le terrain moko ya bango atalisi to pa utiko talisa et car ndenge za boyoki ba détail belé ya place Sendwe ndenge bandela et puis ba mamni ezalaka awa structure nini ezalaka bongo na place ya Sendwe en tout cas esel pena kitoko makasi ndeka to ba bino ngana za toujours moi na bitina bino partout botindanga et partout pena kendaka donc ba tout vraiment la chaîne YouTube il y a biso podcast bo s'abonner massivement ko liker ko partager na mike bana zona kill so ba muni pena découverte de bango lelo na place ya scène de ba sepela pena makasi bana kin en tout cas na senga na bino vraiment bon manifester et puis bon partager et ko za pena kitoko makasi ba commentaire na bino surtout ba commentaire et za la pena bien makasi quand votre humble serviteur Watakin 24 le lion de la presse congolaise autrement dit appelé Exode 14 en tout cas c'est pena kitoko makasi ndebo tindanga na kita awa na place ya parking à Sendwe bomoni esali pena kitoko makasi ba remarque na bino na Rosela na sima émission et kozala pena bien makasi puis na sima caméra na zala ki bongo na ndeko je suis mungu et moi na chango liste nzambe na benga kaka ndenge zala quant à moi ba mbote belé na les trio donc les trio d'enfer un grand merci à vous na opena boyo sala kaka pour na biso ndenge zalaka et puis pourquoi pas saluer mon vieux donc héros dans l'ombre mon vieux Charlie Wayingu il y a maman Coco Machantima 001 depuis Canada et sans oublier aussi mon vieux Christophe et depuis Istanbul en tout cas un grand merci à vous sans oublier aussi Sarkozy mon pao l'homme à 1400 balles Sarkozy mon pao depuis Lubumbashi et je vous salue de loin. Pourquoi pas remercier les amis de Watakin 24 Babi à bientôt marche de santé toko tambola kaka ndenge za pona ko soutenir moko ya bino molobeli na bino awa na ville province à Kinshasa et puis partout dans le monde entier bato tout ba soutenaka Watakin 24 en tout cas ba merci na bino pourquoi pas saluer maman ya zarabongo na beauté ya 100 000 femmes maman na biso Laura Chou maman Mokonzi maman Yabana mère boss maman Laura Chou sans oublier aussi mon vieux Takizala Alain Takizala et depuis Massina je vous salue de loin et car vous continuez toujours à partager à liker à commenter vous avez bien tous abonnez na page Facebook tous appelez Instagram OK pena tina cloche de notification ngona ka tongo betora pas ba émission qui to connaît ça ne comme là yo on monte en facilement vous allez bien
partager, liker, commenter. Sans oublier aussi Maître Jean Fumu. Yatinda raté Luka Makamou. Yende Souba Lukelo Makamou qui était sur le terrain. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa